na moment oyo tout ça la promotion il y a album boyo kayango bokanga ba challenge c'est très bien. Voilà, merci beaucoup, j'espère que vous là. Oui, Oumeli, et ça Oumela, Tolemi na biso. Na komo kanga Bolemi. So lelo, fanatique le matin lelo ebimi. Nous on est là, on monte tous le baga. So bino pe par na bino ezanini. Bo ça la pe promotion na coin na bino. Et on va saluer tête. Combien ni mutuka? Na olingeza saluer tête papa. Et ça si kai pe kutu mutuka malili. Ne je zo koya. Zela na banolega ngai na banolega na émission papamba po ezanga parce que na zomi tourner ça challenge bo bandi parce que tout le monde dernièrement tout le monde pas pesi mati de gol mutuka siko yo pe ba pesi c'est que à la prochaine occasion on va pesa et pas les faire les abongo na batuna c'est que na station ba yebe na journaliste belé déjà la sala banani yango Ken Piana ba vie na yo Charlie ya papa faut tout na bango la non ça na ngote si hein tout na mutuka la sangai acte de vente donc on a ba piquer client volet jaune likambo yango faire rigola za motema malamu ngana za muluba faire za Congo faire za na bana kasina ye faire za na bana bana ndeko na ye basa ibele pourquoi le choix ya kopesa ngakaka et puis na bokasa kosa couleur yo kasaneti ndenge za wana non faire album oyo titre nango pourquoi dynastie album oyo pona nini titre nzembo okapi album oyo pona nini olataki bilamba ya ba Zulu na place ola so ba biso siko na komisiko ntembe na nga kutu na concurrent na nga siko na komo nga na komo bunda na mbula na ba journaliste presse ba kokate papa na cha bango Ken Piana saka na ngote ba pesa ye papa sa pour côté la raye pour ebika un jour a komisa sexy tap to yango na ya bale kutu bazobeta di solo te saka dynastie royaume kunga ya faire. Mais pendant que plutôt tu as une déception à stade, il fallait qu'il y ait un peu de taper. Mais tu as une faire à qualité d'internet. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bozolanda Bisso, c'est Jerry Kobetox, c'est DC7 de la presse, Mobile Ali Toutou. Merci beaucoup Nabino tout bolingara Jerry Kobetox. Merci Nabino tout beau pesaranga confiance toujours dans la kawana pour nous Nabino Moussala et merci beaucoup n'abonné. Il y a Vision Plus Télévision bozayinga moi et belé tant moulaï vraiment. Merci beaucoup Nabino Nenge bozo senga toujours Jerry Kobetox azalawana pour nous la Rabino ba émission, ba analyse et surtout moi ba marambo belé sur les internet. Alors merci beaucoup na Bela Dinganga kaka ndenge to lobaka yebisa mama pasteur Titi la source daninzi la na dible ata la pe kotoyo parce que masolo eza masolo. Et merci beaucoup na Adricha motomètre Beba Zibeba sans oublier Nancy Zingu penalty valable. On a un sponsor officiel émission nanga. Alors lelo na ye ko sala émission oyo toujours on a Bogard de la presse, sortie officielle, il y a dynastie, et fanatique, mélomane, zela qui n'est Bogard à qui fanatique, to vrai à moto à l'embarraté, malgré que zela wana, que zela oumelaki, et maintenant, sortie mondiale, il y a dynastie, et ça m'a qui déjà lobby, pour que le lobby, tant ou léopard à Zobeta, tant on peut faire égaux la préférée, Kobimisa album na to retourne à Bogard de la presse pour nani coïncidence wana faire égaux la première journée à lobby malgré que Léopard a décevoir ba congolais donc to éviter na ebisi au niveau ya déception et bani na tata mokonze kolo na stade tala niveau bazo poster ba vidéo na ba joueur bo beta na président avant de libino wana chance hein wana chance vraiment na wa kota makamusu te vraiment pour on la vérité. Alors deuxième chose, tu reçois Bogard de la presse, désormais, tu vendis Karaboye, Bogard de la presse a commis véhiculé. Tu évites faire égola, costa couleur, tu évites nani. Mais véritablement, on a Sabino a une émission dans l'Aïe. Jérémy, Fongoué a déjà plateau, n'a pas image à solo sala, n'a pas déjà Bogard de la presse, Moukantombolo, bonjour. Bonjour, Jerry Kobetox, DC7 de la presse. Qui m'est allé Mobimba, Pio. Alors, on a vu ça, Gaulois, n'a pas Gauloise. Tout le monde entier au ça bango nini liloba liboso na émission na ngai non bato balandaka émission na yo bagolwana bagoloise place tout bazolo ba bien faire il faut que landa parce que choix exact le seul moment bazo finga faire na chaîne mobo c'est des abonnés biso to bon et puis on l'a dit cachiné au monte net c'est des abonnés qui est pas soki ndomboline tika na ba 10 000 abonnés likolo ya ba écriture mabe mais boko tika la na pe botala ka na ndenge nini
moto ayebi musala te moto ayebi métier te tovanda na moto oyo ayebi korespecte musicien mboka te donc ya omoni tose désabonnaki donc toza kuna kutu lisusu te tokei na baplace oyo bazotanga bien ya artiste mboka kotala yo bozosala pena promotion ya artiste ya faire egola eza nini énergie wana oza nango te énergie d'abord eza équipe nationale omoni équipe nationale biso tout toza obligé kaka tostenir yango pendant que toza compatriote ya mboka oyo de même chose aussi que faire na bale tozaka na ba déception mais na musique toaka na biso bien na bale toaka na déception mais na musique pio faire egola vandisa omona te tozaka to se retrouver na biso normal non normal ya normal obi ko fongoli parenthèse mo do faire egola ebe ke na bale to ko déception yango préféré que album na yebi malobi te d'abord album match à lobby ezaki prévu beta malelo samedi selon ne to yoki masolo que non ba marocain ba ko saki demande ba senga ki soki peut-être soki tant de santé na ba soki nini to beta ka vendredi ya moni biso to beta vendredi mais match ezaki na calendrier ya FIFA c'était prévu to beta le samedi voilà donc biso to zaki na biso pe programme na biso akobimisa samedi vendredi le 25 yanto bimisa ke zaki coïncidence wana obi ke match kangaka YouTube makasi kangaka actualité makasi faire egola banga quitté pour moi que musicien aza un homme doit affronter vous comprenez pour moi que biso to banga bato te na musique nani aleki actualité ya bale na monde entier koleka papa yango na bale écoute bazobeta lisolo te zaka dynastie royaume kunga ya feri mais pendant que biso to zaki déception na stade fallait que ba bossa na ta feri mais tala ndenge faire kanga actualité na internet bazobeta so masolo ba joueur wana po tala ba joueur ba déception même sur lisolo beta mite poto sali nili wana te mais papa yo ebiteke na mboka na biso za soki équipe nationale soki peut-être ata sali nili au moins bato bazo périphériser ba wana ba hôpital au moins pe na mama ko ebo leopard ba chat na ba Facebook au moins pe na jomo leopard sali biso boye po ani ala liboy to moni biloko wana te ça montre déjà que faire côté wana consola ki ba wana nduli au moins nga na sala choix bien po na sala choix en fait mutu na mutu na passion na nga passion na ngai na bali na ko rater na nga mais na concert na ko rater na nga te parce concert nini po nga na pona mutu ayimba déjà danger qui fait rigola donc faire rigola makambo ya sali vraiment na ebite soki na koloba nini mais actualité mingi dynastie mingi eza album oyo bato babandaki kozela volume 1 combien de chansons 17 plus bonus 18 chansons lelo nazoka bato ebele na munoko na même na Facebook Royaume Kunga pourquoi toujours quand yango nem tuna mono dire beza liboso yango mtesu non Royaume Kunga d'abord c'est une chanson pas tellement l'amour eza chanson moko éducative eza net omoni na moko photo yeba ke tozana ba responsable yo kazana te faire azana bana te faire pas azana droit a doit payer éducation bana na ya pesa bango vous comprenez papa misa na biso na mboko mususu basala ma monde net ba mo bazana bana te ba botaka te on net bango baza ba parent te tika to la sa ba caleçon tika to la sa soki nini ba poil faire pas aki parmi bato ba non compter mais père na moment oyo paka juma to mona aza moto moi sina sous-vêtement na lobby faire na moment oyo aza sous moto te en réalité des choses atika la sous ba to lo polé là à l'époque net série ba sala na ba fiche comme on a fiche on a sala mais ba to lo polé non ba Mathias ba koli déjà ba caprice ba koli déjà donc il a aussi quelque part na devoir ya ko salisa bana baza na l'éducation bien voilà à travers même sa musique faire abimisi banzembo eza ebele eza banzembo moko soko yokengo koyoka na elengi mais Royaume Kunga eza nzembo oyo o sentir pena mutu alobi okovana bobi nzambe pourquoi kaka ngai eza kaka ngayo ngana samo likolo ya mbongo les mêmes choses parce que échange te ben et ça ba chanson humanitaire éducatif yango moni to na Royaume Kunga nzambe pourquoi sala ngai pourquoi makambo ezokomela ngai vous comprendre que même na église bokoyema na bino yango botema ke ba passer na biso bazana na ba onka ba parti pris mais ba musicien nyonso ba yemba surtout faire soko landeli ba texte na papa dinasio ebimi oyo landa banze mwana bien landa net nzembo kapi donc volume 1 zaka yemoko comment eza yemoko na ba featuring na ba bato libanda deuxième volume neza ba master na voilà yoka banze moneti ba featuring Nosbi ba yuma ba vida kala papa au mona peneke noko ba yuma ba vida kala moi ça ko banda olianga mbongo boete motivation déjà donc ozolianga suka nga fonali ayo
motivation déjà pas bayaya okozo na mbongo kaka mwasa azo dame mwasa azo bulia azo lia yo zoka yo ya lia eloko mutuya buze mimbala moko okosundola yo pe odena okimi nobe kasi eza bongo sundola se mimabe bongo bambongo ya bando papa bambongo ya bando lia wana ya ba sor na ngote bayuma ba vida kala nzembo wana eza featuring na Inos bisuka na nzembo oyoki nzembo neti featuring avec Chili suka na nzembo frère ngai na kosenga nde batu na place baloba ebele avant baloba ebele bakende kotala babeta coup d'œil bayoka baya ko critiquer mais tout monde sorti tout le monde va sortir ya album ebele même ya fait rigolo payer moko ezaka moi makile le monde bana lion basali boye moi vidéo moko boye to na Kishasa matonge tondi mais tout le monde non, yo peut-être peut-être correct que peut-être n'a pas na Jacques Chombo. Comment que n'a pas na victoire. Chombo ndé. Po e bandaki lobby, oyebi tozaki na problème peu moko très compliqué. Bagolo na biso mususu bakoza la ba mourir à foot. Jour au biso to misa. Yango non ko banga to banga kité. Mais to salaki ya. Chance pour Lio pas saki. Poso Lio pas gagner. To salaki yango kaka. Ata soki za bongo to salaki parce que mouvement na biso pe ba fanatique na biso mususu ba se retrouver quelque part ba salaki. Mais Fer n'a pas encore présenté l'album. On vous laisse seulement le temps de réécouter, écouter encore. Pourtant on reyoka Nzembo elingo lobani tant faire ko sala siko conférence de presse pour présenter son album. C'est par là que vous allez poser des questions que non Fer album oyo titre nango pourquoi Dynastie. Album oyo pona nini titre Nzembo Okapi. Album oyo pona nini olataki bilamba ya ba Zulu, na place là tabilamba ta ya Kenge. Ya bakoko na biso ya Kenge. Donc ce sont des questions oyo bokotuna mutu soki a présenté bino album. Na moment oyo, moi je n'ai qu'à vous dire allez écouter l'album. Pour voir que ça la siko analyse, ya mabe na malam. C'est très mieux. Voilà, merci beaucoup. J'espère que Nazala Bogard de la presse, Boyoki Boke no Yoka. Boyoka no ba chanson. Après neto ya skoro, to bimi na balaba to ça. Wana boko sala ba analyse, ba argument bino boko loba na yango. Mbangu te. Jericho Betox, tout ça na mboka oyo. Biso tout ça la ba mode de gratuité. Ndeko nanga, événement net ya match. L'internet ezo beta maté. Mais faire na faire miniature, faire photo, faire à salibo et royaume kunga. Tala kutu, tala na ba internet tout. Biso yo za mo penser ça. Tala nzembo net titre kaka moko pas royaume kunga. Et ningi c'est internet. On a moni na ba plateforme tout partout. Royaume. De au sentier, eza les d'ailleurs kutu bo bandi album na no esali un jour té. Auto ko yukoloba. Si on regarde la presse, na ba nzembo nyoso bimi 17 wana. Yo luli déjà nzembo. Déjà ngai naza banzembo belé. Bango liga moko l'équipe na parce que tozana alita chamala surtout rumba moko ezawana. Nandimi na kufa na fane pene na yo que na vivre sans bolingo alita. Système d'exploitation ya bolingo na ba souci comme oboma soki ozongi teza nyonyo we wana ezana alita chamala. Mama Bogard na album pe a fait rigoler pe to ressenti pe na vocal. Na Dynastie peut-être Dynastie volume 3 pe royo rappel konga. Naza pe menya muto ayimba bien. Ayimba déjà danger. Faire ça là nos critiques. Mais kota ko yemba olbate. Wana yo moko pe ozongi sema bi na ko critiquer net nini na ko yemba. Texte nini ya mabe faire ça yemba na mboko. Voilà, tout le belano nous sikoyo likambo e bomaramaka e bomamboka. Promotion. Album est cause à la bien, faire ayembi bien, mais promotion tout le monde a ses commissions dirait faire go là-bas tu belé pena bazo juger bazo ba bureau. Ça la moussa te faire gola so nyo kwa maye moko. Non, moni makambo akana na makambo lelo est très différent. Moi je demanderais même mutu nyonso alinga kafiri. Tu dois aussi faire la promotion de ta part. Et ça n'est mboka na biso te papa, osa compatriote, il faut faire quelque chose pour mboka na biso bon. Voilà. Et osa ngaka ye mo faire. Osa gauloise place aux alignes sur ça la promotion album. Voilà, d'un moment où kutu na osenga ba challenge, na moni kutu challenge te noko. Album ebima, eumeli. Et nenyango, ni nango eumela kate. Osali challenge. La kisanga vidéo osali. La kisanga vidéo osali. Po moko il faut ko kanela ka bango pe. Bosala vidéo na bino ba challenge na bino to mona yango. Je parle des les gens qui ont la bonne musique de faire. Voilà. Y compris même les Gaulois et gladiateurs. Faites-vous la vidéo, c'est simple. Osali vidéo na nzembo yo kangi. To mona ba to mona yango na ba statut to mona kaka ba publier daw. Ba publier nani? Nani akofe boy? Nani? Ba publier nani? Ba daw te. Ba publier journaliste mo boy. Basali boy. Papa, etalio nani?
na moment oyo tout ça la promotion il y a album boyo kayango bokanga ba challenge c'est très bien. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous. Oui, Oumeli, ezo Oumela, to lemi na biso. Na komo kanga. Bolemi. So lelo, fanatika le matin lelo ebimi. Nous on est là, on monte tozo lo bagaka. So bino pe par na bino ezanini. Bo ça la pe promotion na coin na bino. Voilà. So ko za na bandi bu pemeni ba yebi lingala te chaka sete ba koyoka. Voilà. Ça fait partie aussi de la promotion. Voilà. On se cause peut-être na batu musoso ba yo lingala te ya chango batisa volume. Ba yo ara moto. C'est très bien. Voilà, merci beaucoup. Wana Bogard de la presse, bon ça la promotion album, toi qui est déjà la rochité, Bogard de la presse désormais au loin Muntamakolo. Déjà chance pour tout. Miganda on ba kenda ko tikango, nazo qui appelle le lomo très capital. Et pas Yemoro Moronzambo qui est fait rigola. Petit, tu as ta voiture, tout neuf. Fait rigola, Yemoko. Tout neuf. Papa n'a éliminé Belé. N'a éliminé Belé et Belé à Belé. Au moni le loyo batu fo bayeba. Ngana lo barango. Nebi ke bajalu ba kozale Belé. Mais nazana ba mpe mayele. Mais n'est pas aussi mutu ka bobi ke bitumbe bandi sous makasi. Na yebi mais nazana na bien préparé. Gaulois, félicitations. Je suis Moutuka. Et vous allez officialiser dimanche lobby. Lobby n'est pas officiel et pas marqué ou soit pas mon ferry. Et ça, Kolakisake, Ferrigo Laza Motema Malam. Nanaza Moluba. Ferraza Mukongo. Ferraza Nabana Kasinaye. Ferraza Nabana Banandekunaye. Baza Ibele. Pourquoi le choix Yakopé Sangakaka? Et puis Naboka sa kosa couleur. Yo kasaneti ndenge zawana ba patron bazaka nzinga bandeko na biso na bazaka na banoko na bangote bazali mais soko zo sala musala zo muna na papa lelo yo ba biso to yana ba idéologie belene jo ko beto so yebi histoire to ya aussi mutu kapé ko eri yango yo ko trahir bien voiture papa na bando sala marambo na kenda ba Dubai na kenda ba Japan na kenda ba Guinée je suis toujours là vous comprenez. Donc ça montre déjà que non 2022 tu es vidé. Que bah na rose à la train. Ah? Na rose à la train. Voilà yosko sombi train. Oh, mais ça faire d'ailleurs tu faire disco à ce moment d'être privé. Aéroport à Nil, bon ça ça espace faire à ce moment d'être privé na mboko. Oh. 2021 aussi la tebeta. Faire rigole à ce moment d'être privé. Obiga vous la premier musicien. Il y a ba beta rumba. On a premier musicien. On a premier musicien. Na ba premier musicien faire association ma jet privé 2022. Et aussi la thème malobananga lelo le 40e. Lelo to roza le 26 hein. Le 26. Donc le 26 2022. Voilà. Et aussi la thème. Que ba toza prêt déjà. Pour ça déjà les solos producteur Sony Music azoko solo là déjà. Papa album so na yebiso ke to bisa album so ke simbite na mboko yu nazo nganda njika na ke kolona na ngata ba masango banguba babula banseka badilombolombo parce que je suis sûr que ekobeta et puis ezo beta déjà album na ne sali un jour teme baso beta li solo ya déjà titre moko Royaume Kunga comment on a te que eza déjà bien bato bazo kangango pourquoi nzambo sala ngai. Pourquoi makambo ezoko melangai nana kangango bien te. Voilà, na bi que dans un moment album, il faut tomber tout le belaka album. Et en temps on aurait ma solo car na bien ce que Bogara est beau même. Na oye ko laka. Tout abatuna. Na oye ko laka po omoni il faut être reconnaissant na vie. Moi je dis merci na patron ko sa couleur. Le seul patron na kin numéro 1 ya ba patron tout ya kin. Po to yebi ke na mboko ba aventurer ba ya bebo. Neti banani, où est cette mission de la vérité? Zolomboa. Oh, Greffi Futila. Liyebo. Atelema wana Zolomboa. Akenda. Nya. Tobo Sanaï. Les perfils d'Afrique. Kaile Yinga. Akenda. Mais ça compte bango du. Cho. Bonga na zo chabi berona muno. Kashoki. Chachombala. Chachom. Akenda. Cho. Oh. Toyambe belé. Non, to tika na code, véritable code mondial, agenda. Tcho, yego to akomo pesa batu to bala. Nde na olu solo. Do apesa batu ba franc congolais mais ya kala. Oh.
tala ba fan congolais ko ya kala sikoyo chiffonné wana bimeli wapi Kosa siko libanga des années il est toujours là. Faut qu'on soit clair. Papa quand ça pèse ça ba voiture na mboko yo. Voici que le aza un grand aux États-Unis kuna. Carnet à liboso zo na vie na ye. Kosa kule mutu asombela. Aza un grand aux États-Unis. Il faut y avoir dans la émission chaque jour là baka merci Ferré. Merci Kosa couleur ndenge bo pesa nga mutuka. Merci Ferré. Merci Kosa couleur ye. On pesa ba mituka ba siba tambusi. Attends ndeko na bango sa pesa yango. Papa mutuka égale à mutuka 4 pinets. Mbule zobet ozotambola kaka. Kelinko. Papa, oza tembe na mbula. Yo koza tembe na mbula. Siko oza na mutuka tembe na mbula. Ezobeta yo na kata kaka. Tembe na mbula. Siko yo mbula basela kana tembe te yebana. O comprendre. Siko ba biso siko na komi siko tembe na ngako na concurrent na ngasko na komo ngana komo bunda na mbula. Naba journaliste presse ba kokate papa na cha bango pena saka nango déjà ba pesa ye papa ça pour côté la railler pour yebi un jour a comme ça sexy tap to yebi voilà maman molo ba ngwana papa ngana na voiture pour musala ndenge ba pesi yo musala ni na sala ça il a pasteur nini alobela pasteur tala na chaîne na yo wana soki combien des émissions pasteur aniza to yebi un jour sexy tap a robimisa yango après ya kolobela na TV isa cop to yebi yango. Guerre nous sommes journalistes c'était maintenant mbula. Ngana comme na guerre na mbula. Po mbula tango yo zo beta ngana zo tambola nanko. Chouin so na monika libulu na gumbia na chao na saki. E wozo salitete. Gumbi na ni mutuka. Na olingeza salitete papa. Eza si kai pe kutu mutuka malili. Neje zo koya. Zela na bana olega ngana bana olega na ona émission. Papamba. Parce que nous avons mis un challenge pour bandi parce que tout le monde est dernièrement tout le monde va passer Mati de Gaulle Mutuka. Si vous avez passer, c'est que à la prochaine occasion on va passer. Et pas les faire les abons. Et pas faire. Tout comme ça raté Mutuka bazo beta masolo ils ont mon antenne biso Mutuka ba tena combo nanga. Na ça que monsieur dernièrement on a iranokial. Voilà, nèg to solo ba ko illustrer. Donc soko tali même na plaque. Bakomi Bogard de la presse, bakomi mon quantum. Oh, na plaque. Te na papier collant. Pour notre partenaire na Kosa couleur, na Tesco vient na faire rigola logo na ye. Après na ko tia logo à chaîne. Mon quantum Bolo TV. Soko tali bien, bakomi pena presse Kosa couleur, aux partenaires na faire rigola qui est mon vieux et puis aza vient na muluba. Mon quantum Bolo faire rigole. Oh, faire ça mu Congo. Te aza ba Congo ba solo la modèle wana te. Et solo na ya za baluba pena. Comment va sur la modèle comment mon toi on va cause mon Congo sur la bien boy ça t'a la niveau ngana ka lisolo ba Congo ba kabarate wana se na ebite ba Congo peut-être ya coin mon Congo akabara faire azo kabela ngai ngana mon Congo voilà en tout cas faire félicitations pour na maramuto ozo sala c'est à travers faire rigola que j'ai la voiture voilà ni t'étais fait rigola moi j'en allais pas avoir la voiture il faut qu'on soit clair na vie ba fanatique na biso batala Martes Masinda il a mané lamba vient à Béra de Prince des Amunda, l'ami d'enfance de Ferregola. Donc, Azoro Bengangai, donc vient à Béra de Prince des Amunda, Bambota trop, l'ami fidèle, Béra de Prince des Amunda, l'ami fidèle de Ferregola, El Chapo, Nazole Léo Mabévier, Martin Massinda, il lamba toujours na pointe, na Bossanité, Nelly, Nelly Ntambo, depuis Soudaf, Afrique du Sud. Tout le monde est assuré, on a ce qu'on a comme na matbanga, c'est quoi, carburant. Nga susu na mabanga te carburant nga susu na mabanga te yo yebi oyebi ni voiture eza carburant pour nga déjà na comme na connaissance na bato batera na station photo na ba journaliste mususu est-ce que na station ba yebi na journaliste belé déjà bazala ba nani yango Ken Piana ba vie na yo Charlie ya papa photo na bango la non za nango te si hein tuna muto ka la kisangai acte de vente. Donc on a piqué volet jaune les caméramans on a ôté ndako na biso ezika ki na courant yango pe ezika la kisango ba mituka to mona ka oyo ezaka ya bango te bi deux fois to yebi ba jewana Martin Masinde la man la ma vient na ngai ba mbota trop na Nelly Ntambo depuis Afrique du Sud vrai chéri puis na bosanité belle bride ndala donc azota la en Allemagne vrai canon momi donc des fois tout donc bride belle ndala depuis Allemagne bambota trop yani kayanga monnaie invisible bambota trop na Anse Luzo le prêtre
na PSP bambota trop na Lasconi Mbunza azokotala ngai ba grand bonjour hein bambota trop na bana poto tout azokotala ngai bientôt Bogard de la presse voiture confirmée donc promotion dynastie tout ça la musalago. Merci beaucoup Bogard de la presse. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bolanda biso na Vision Plus télévision to komi na suka ya émission na biso to yambela kibino Bogard de la presse sortie officielle ou mondiale il y a premier volume il y a dynastie il y a Ferregola et Bimi bo consommer ba chanson nenga lobby et merci beaucoup na Mama Bella Dinganga et merci beaucoup na assistance ya Migra Malunzi Isaac Lushiku et puis sans oublier Jérémy Azaki wana na image et puis Mukuse na biso Irano Kiala. Merci beaucoup. Sponsor officiel émission nanga émission la vérité Nancy Zingu Pelnative valable. Merci beaucoup pour na yo. Ça là toujours na tonton na biso Bogard wana et on sala bien. Merci beaucoup na CDJ la Baronne et Lamba et Lamba. Merci beaucoup na Adrich Chamotomètre Beba Zibeba. Francis Yoyo na Koto Doutes mabe. Francis Yoyo na zone di moté marqué Ferregola boaka yo. En tout cas Francis Yoyo na Koto Doutes. Tala baninga bango yo balaka bango bazwi ba cheche Francis Yoyo bisanga kokoma pedete ISS à $3000 ko wapango. Donc nazolela. Merci beaucoup na salon Interstar yo pokendo api Berli Jogo. Félicitations na mona ki outo ko bala Berli Jogo. Donc yo pe solo la yesala bien. Ngai pona bino to kokuta na émission na numéro ya Sika. Bon continuer toujours ko s'abonner na Vision Plus télévision. To kutani à la prochaine occasion. Bye.